Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Nabelelio, Zambe, Ozaliawa. Bandeko basi, ba maman, combien ba divorce ils ont sala makati na mabala à cause ya basali ya Nzambe. Tout bi makati na ba ignorance. Tango tata wana bala kiyo, obimaka na pasteur te. Pour sauver mariage wana lelo, o leka na délivrance à sexité. Yango lelo, bazo pakola biso mafuta na njoto. Naïva okeba mosala Nzambe. Maman, ozala likambo mukebo ke ne pas mosala Nzambe. Daddy. Nandaku na yo mobali oyo kutu honora yo apesela mbonga libala mama oyebi mbula o ata bizo ko mopesa yete mobali aza abala ka na mbongo mobali o asufra na yo lelo otika mobali wana pona pasteur lelo pasteur wana marié aza na mwasi na ye aza na alliance munene na musapi na ye mama aboya mwasi na ye pona yo te pasteur apesa promesse à libala mais lobi tant pasteur amoni ka zemi akabi pa mobali musa pa berger na église tozo kende ba mato to la muka na biso bande ko mibali vraiment tozwa mayeli totika rabasi na biso te bango moko bakendaka na ba église tango basi na biso bazokende na église bazokende mingi kowela ba poste na kocha bango kati na ba poste komona mama secrétaire mama soki nani protocole côté intercesseur soki na kati ya ba poste ba pesaka bango nde sika ba yeba ba faiblesse ya bana basi balokele kosaka na basi na biso lelo na kati na mboko toza komona ba divorce comme ebele so landi cause ya ba divorce comme ebele na mboka na biso eza biso mibali hein comment okoki kotikala na ndaku ovandeli na yo distraction ovandeli na yo tango sur télévision donc yo otikala na yo lokola fe bombas yo pona yo mwasi foke na kobondela pona yo mwasi foke na koluka elongi ya Nzambe pona yo pourquoi pas na yo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission La Deuxième Bête. Notre émission d'aujourd'hui, nous sommes réunis comme par le passé, donc notre numéro c'est mercredi 3 octobre 2018, a pour thème « Ne touchez pas à la gloire des dieux », thème tiré du livre de Genèse, chapitre 20, versets 1 à 10, thème que je vais pouvoir développer avec le serviteur de Dieu qui ont bien accepté de partager ces plateaux avec moi. Maman Sandra, bonjour. Bonjour papa. Alors ainsi que l'évangéliste Nsimba. Bonjour évangéliste. Bonjour papa. Donc la Bible nous dit qu'Abraham fit un séjour à Guérar avec Sarah, sa femme, que par crainte des gens du pays, il la fit passer pour sa sœur. Voilà. Que nous dit la Bible, maman, Mbote, maman Sandra, Mbote, papa évangéliste. Donc voilà, donc nous voulons commencer notre émission de ce mercredi 3 octobre 2018 et il est 20h10 à Paris. Maman Sandra, les lotos sang sur le roi mon messano poto le bela oyo ezo sala passe na mite mabandimi na kata mamangomba poto condamné mais to finga te tozo ko condamné ba mangomba ozo tambola non pas selon la parole de Dieu, non pas selon les écritures bibliques, mais ba mangomba ozo tambola selon la volonté d'un homme, alors que la Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais aujourd'hui na kata mamangomba to moni ba pasteur ba komisa bandimi le roi ba fanatique na bango, donc bango ba koma ba idole na batu oyo bayaka tous les dimanches avec mikumba na bango pona ko kitisa na makolo ya Yesu, mais bango ba komisa le roi bat na bango na ainsi détail na kata mukanda ya Genèse chapitre 20 du 1er au 10e verset et le bineni maman. Vraiment papa mbote merci. Topesi Nzambe merci Nzambe wa sali biso so ngolo lelo okuta na kati nesika oyo na profiter kopesa bandeko nyonso mbote bisika bazolanda biso vraiment kimia na Nzambe za na bandako na bango bisika nyonso bazali. Oui lelo toye na thème kitoye to memeli bino thème ya kitoko lelo
ne touchez pas à la gloire de Dieu. Ceux qui te meki ko loba thème wana parce que ils ont ba réalité makambu o ezo leka lokati na ba mangomba. O ezo leka entre bandimi na basala nzambe. Yango parce que te lobi e komi temps o il faut te dénoncer makambu mususu. Parce que mission la biso rôle la biso ezali ko préparer église ba kende ko na rencontre ya mobile na bango libala. Église ezali épouse ya Christ. Mais les autres hommes na batu oyo Christ ataki pour pas préparer basi na ye pour na rencontre mais ba comme détourner basi wana. Or que za mobali kala mingi ta ko ya pour récupérer basi na ye. Alors to boyi basi mususu baza lokola na lisolo to yebi ya baseka zomi 5 ba préparer ki mwinda na bango misu ba bataki mafuta te. D'autant mobali ayaki 5 ba mona mobali zalaki te. Yango na mwangonga na mwata o nzamba pesi biso na bon moi to eno to mekana no ko beka ko la musa baninga bazana ko lala na bazana kat na ignorance na no ko bimisa bon na kat mesika wana. Yango to eko parler lelo ne touchez pas la gloire de Dieu. Évangéliste, ne touchez pas la gloire de Dieu. Ne touchez pas la gloire de Dieu, papa. Mon canal en Genèse, chapitre 20, verset 1 à 10, nous avons Abraham. Abraham a quel amboka ya Gera. Et si ka oyo Abimelech azaki ko kamba. Abraham azaki na besoin ya mabele. Ndenge biso nyonso to utaka na mboka ko ya koluka mabele na esiko. Abraham aye koloba na muto azaki ko kamba na mboka wana. Esengela ba pie mabele donc Abraham akoboka lokola ngunda. Abraham a présenté mwasi na ye Sarah. Lokola sœur na ye. Mais or Sarah a dit moi c'est Abraham. Et Bible le dit Abimelech a zui moi c'est Abraham. Boutou mobimba. Abimelech azalaki mokonzi ya mboka Gera. Abimelech azalaki mokonzi ya mboka ya apasaka na Sarah. Mais roi ya mibale Abimelech Bible le dit asimbi ete. Mais na kati na boutou nzamba ekoloba na Abimelech abike non et sengeli o libérer moi si oyo parce que azali moi si ya mosali na ngai. Soko libéré de sauter na verset 3 Bible le dit ceux qui ont libéré étaient au sein de kufa. Nde sika to ko zoa thème na biso ya koloba ke non ne touchez pas la gloire de Dieu. D'accord. Alors ne touchez pas à la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas toucher à la gloire de Dieu? Est-ce que bon tu sais très bien que Nzamba za jaloux alinga repartager gloire ne na mututé mais nalinga qui vraiment ngai na bato ba olanda biso ba comprendre pourquoi gloire ya Nzambe et qu'on la partager na mutu mususuté et puis ngai vraiment bon dimbola vraiment très bien et l'on bozo entendre par gloire de Dieu na kata église ya moya lelo. Merci papa pour na maloba. Nansi bandeko balanda biso ba organi ba kozwa un plus na mkoanelo na thème na biso. Ce qui te lobi opposé na mutu na notuni biso pourquoi ba simba gloire ya Nzambe te. Nansi ocho pesa ya no moka kitoko lobi parce que Nzambe azara jaloux. Dieu est jaloux. Aza jaloux na biso. Ba oyaye. Alors le quoi tuza oye ba oyaye yango alinga te mutu muso simba biso. Yango azara na zuwa. Ce qui te dit bon point parce que moi si ce qui ngai na tozali moi na mobali donc naza gloire na yo alors nansi eza mobali moko te na sena moi oyo amona mobali moko akoti awa aye kozwa moi si na ye au sepela na ngote parce que ça faiblesse ne yango eza moi si na ye donc moi si nyonso na sena moi oyo azali gloire pour na mobali na ye parce que aza esenga mobali na ye moi si donc comme bisope tozali épouse ya Christ tozali la gloire ya Nzambe. Alors Nzambe a olinga te mutu aya kosimba biso poto ba gloire na ye. Mais ce qui te dit bongo parce que lelo tozo mona kat na église na biso ba oyo to ba bengi ba berger. Bazo kota ba komo simba gloire ya Nzambe. Ba komi ko kota na kat na basi ya Nzambe ko simba gloire ya Nzambe. Ba komi ko détruire gloire ya Nzambe. Ce qui to vanda kana makomi na mukanda Isaïe 42 Isaïe chapitre 42 verset 8 Bible le dit biso je suis l'Éternel c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles donc alobi
akabolaka gloire na ye na mutu te to lokumu na ye nzambe akabola yango na bikeko ba idole. Mais or que lelo soki total na kati na mangomba mususu tozomona ba photo ba pasteur na kati église et ça ni une place wana na mangomba belé tozomona lelo na kati na mangomba mususu au mona pasteur ba fuka melaka ye ba pangusi ba sapato na makolo. Et ça pratique ni idolâtrie. Et ça idolâtrie parce que Bible dit to ngumba melaka nzambe moko. Donc en dehors il y a nzambe to mutu musubi to ngumba melate. Mais tout le monde a lelo pour ne pas citer les noms. Et ça va kilt mususu ngana mona ngona Facebook. Moi na kutu mokambi soki ye nzambe na bango te mais moi na soki koko ya nzambe na bango azo ya na poto awa. Batu ba fukami na porte pour moi na kota. Alors que na katote maman mais na l'église évangélique na moya lelo ndenge otoloba bandeko wana o batelema liboso soki ba pasteur soki ba prophète soki ba nani na ebité bazé belé bon toyebi ke mingi bazalaki ba beti mbunda na bangola ba koma ba prophète mingi bazalaki peta mususu komema basaka ba pasteur na Angola mingi ba utaka na Luanda ba komi awa na ebité par quel miracle ba komi mbala moko ba apôtre mais nangana eba mais batutu wana ba uta ba église catholique et condamnation moko ezaki na batuana ezaki nini tolongwe na église catholique puisque ba gumba melaka bikeko mais tant yo komoko na oku gumba mela bikeko na ogumbela mutu différence ni zawana papa omoni eloko mususu eloko malamu eloko mususu nini omoni batuana olobi lelo ba uti ba Angola ba uti ba nini bazalaki ba mobeti mbunda na ba église catholique ba servant na ba église catholique tant ba yaki na église de réveil ba yaki non premièrement ba yaki na idée ya mbongo ayebi que son a commis le pasteur dans s'enrichir. D'accord. OK. Aye musala nzambe po envie ki musala nzambe moko boye amona ki aotambona mituka amona ki azama lamu abi ngai pe na ki ekoma na ngai na longo na catholique na ngai donc on ebi moi verset biblique na yima ramna ngana ki ekoma pasteur po aluka ki mbongo. Alors tangu baye kati na christianisme ba luka mbongo ne ba ko luka mbongo ba moni ke mbongo wana ezo obonde ba luka e yakite basali recours ezo umela basali recours na bona ba fétiche yango ba kotise libiso idolâtrie tina kati na église batuana o ba yaki lelo o ba auto na si émission ya biso le gars qui te baki ba o ba se proclamer que ngana serviteur de Dieu o asa na appel nzambe te nzamba benga ite mais tant waye na kati ya musanza parce que envie ki pasteur moko boye envie ka mutu moko boye muni papa wana muni ta mami to parce que asa pasteur yé pétant ya mi comme ici mosala nzambe alors du coup ba memeli biso idolâtrie na kati parce que ba ke koza na patiente ba vanda te ba souffrir na nzambe te yango lelo omoni to komi na idolâtrie na kati na église to komi kongumba mela ngai na mona pasteur azo tinda mutu a embrasser chaussure na ye chaussure ya pasteur mon dimi faut embrasser yango. Mais yango wana na ozongela oyo lobaki la fois passée ou bien papa na yebi souté alobaki ete na kati ya ba mangomba bandeko baza enseigner te. Oui. Non seulement baza enseigner te mais bandeko batanga Bible te. Donc na ko répondre à la question na papa ne otuni ou na mama Sanda. Donc na olobake na kati ya mangomba na catholique no lobi na biso kala bato bazo gumba mela bikeko tilelo. Oui, tilelo. Bato bazo gumba mela bikeko na bato bazo gumba mela bato c'est différent. C'est différence ni za na kati. Voilà. Na ko yebisa que différence mongo te za na kati. Donc na bato bazo gumba mela bato. Na bato bazo gumba mela bikeko. Bazo sela bango nyuso bazo sela idolâtrie. Bango nyuso bazo ko sela idolâtrie. Webi ezana makambo ebele to kondanaka na catholique avant. Mais les loyaux, tout le monde y a une église. Tout le monde na mission les gars qui makambu ya batoge, makambu ya ba croix ya minene tout ça. Aux hommes, ce total na Bible, na mukanda na Matthieu 4, verset 9 à 10. Au moment la Bible zo bakuna Jésus-Christ tant où Satan a été mekai après avoir jeûné 40 jours 40 nuits. Tant Satan a été mekai. Na katia masolo na bango
entre Jésus na Satan. Mais au moins ce qui Satan lobby, Yesu zo ko répondre et comment mater. Ce qui a lobby à répondre et comment mater. Mais so tali na verset 10, Bible lobby tant que comique et sengeli ogumba melanga po nyoso epesa melanga la opesa ngoyo. Christ ebiseni abi longwa pele na Satan. Donc abengani epo bakoki ko kabola gloire te na Nzambe. Amen. Très bien. Vous avez donc Nzambe aza jaloux. Na baye oyo bakabolaka gloire na ye na batu ya mokili. Donc la Bible lobi na mukanda na Matthieu okoki ko servir 2 mètres à la fois. Matthieu 6 24. Donc okoki ko servir 2 mètres à la fois. Donc esengeli osanini obwaka maître moko otikala na moko. Donc okoki ko tambola na Nzambe te tambola ko to na Nzambe ko to tambola na Satan. Bon na ba église à lelo tozomona ngo au mona mutu ne tolo ba makambo ya deuxième bêta elongi pena ya meme pasteur na biso hein so moni pena mo santu mais na kati mutema ya mutu zo sentir que non makambo ya mabeza na kati na evanda bona okata maloba te papa yango zo mona lelo na bakati na mangomba mususu omona na kati na église vraiment wana ezali appel na lancer na bande groupé ba Holanda biso. Vraiment tout dimano na kati na ba ignorance oh papa. Yo comment moi na Nzambe eza na kombo moko o epesa mesa kombo Jésus Christ. Mais aucun na église bakanga kombo Jésus te. Lelo te omona ngo. Ils allaient. Oui, ezali papa. Mais mais Bible il y a plein de serviteurs de Dieu papa. So lundi prédication na e bandeti suka au moins ça attend kombo Jésus te. Au moins autant Elohim, autant Jéhovah ni Jéhovah ba kombo na ba kombo tu a pesa. Mais Jésus Christ autant a été au moins Seigneur, mais jamais au combat Jésus-Christ. Eh bien. Et ça, les qui m'ont abété l'inga du sola biyaya, na keneng na lingomba moko sambela, na kincha c'est pas prophète moko boy. Alors biyaya na église wana banda na kota, batika kotanga combat Jésus te. Ba linga même pas ko batanga combat Jésus na église. Ba benga kuna atombolaka Elohim. Kombo ya Jésus-Christ kotanga ngote. Ba wana tamsuba ukuma mela bilongo. Alors bilo bande ko balandina kanti bozo landa biso bozo yoka oyo bande msuba zo tinda ba message bazo tinda ba vidéo bazo tinda. Donc ce communiqué ko tambola et tambolia oyo azokamba bino ezali loin de la parole de Dieu ndeko na anti numéro na biso ezana se benga biso betela biso lisolo biso toko kebisa na ba oyo nan bala mukite o bazo kanisa que non esika nga na kendaka ezali esika ya libiki etant mususu ke na sima ndeko wana wa telemi liboso na micro wana wala ti kazaka bleu wana wala ti sapato wa weston wana salut ezate ozana kati ya libulu. Alors ndeko nangansi Abimelech azalaki roi ya mboka Gerar. Tangu nani Abraham a commis na mwasi na ye alobi non bon oyo aza mwasi na puisque alingaki azala bien traité azala bien accueilli donc en contrepartie il fallait qu'il a tika mwasi na ye. Mais tout le monde a kamu mingi na kata mangomba ndeko ye na mwasi atika le bibo banda kosambela puisque bandeko basi binoka bokena liboso na bana na maboko papa tika la toujours na voiture azokengela ayebana mutongo za ndenge nini po soto za mwa ekenge tonga ko mibwaka mbala moko te na bana na maboko papa mais tomonaka na sima ya mikolo bandeko basi tango ozu déception na kata ya isika na mbala moko babandi obima moko église bandi ko se vider puisque ndeko wana aza malamu te ndeko wana aza na molimo mbongo ndeko wana aza na molimo ya basi ndeko wana aza na bobona tango basango panzani ba église et bandi ko se vider ce qu'on appelle la stérilité dans l'église. Mais stérilité wana na kata lingomba ibandaka ndenge nini puisque ba version ebele muna mutoza na raison na na ebite na onga na uti otanga tam mususu bokoza na version oyabino l'église et se vidaka et bandaka ndenge nini pour se vider. Merci papa pour la parole. Abimelech azaki roi ya Gera. Yimda reko kamba mboka ya Gera. Mais so tali lelo na kat na ba église ba pasteur bazana ba esprit ya ba Abimelech.
Abraham ntango azwi mwasi na ye kopesa ye na maboko Abimeleki. Abraham alaki na bapensa mabe te. Abraham alaki na besoin Abimeleki azwa soin ya mwasi na ye. Mais na kati ya Abimeleki bapense ya Abimeleki ezalaki déjà ya kobeba. Nde Nzambe loko aza Nzambe amonaka na makambo ebombama na kati ya bato. Aye ko comprendre makanisi ya Abimeleki. Nde aye ko yebisa Abimeleki ko toucher mwasi wana te parce que azali mwasi ya mosali na ngai. Oh, Abimeleki déjà papa soki mutu azokanisa mabe asali de lisumu. Tout à fait. Abimeleki aza type ba faux pasteur. O bazo ko régner na moyi ya lelo. Ba pasteur ya lelo bango lokwa ba roi na kati ya église. C'est pourquoi tout benga bango ba pasteur Abimeleki. Donc Abimeleki bazui ba pesi église na maboko na ye. Azo soin ya église. Ya komisi église okwa babilia na ye. Papa oko ko imaginer que lobi bazo tindela ngai message. Un prophète atteint plus de 20 personnes captées des camps. Il y a des choses à comprendre. Oui, capture, il y a écran. Des camps. Ouais. Plus de 20 personnes. Azo kolobana prophète mususu. Abinaye tala bilonga bato yo pesanga ini na bango. Pesanga ni. Ba tableau prophétique. Pesanga tableau prophétique na bango. Tableau prophétique. Tableau prophétique na bango. Oui, lexini. Bande gona si bino bo Hollanda tamsu boyi bi ngana éviter tableau prophétique ni ngolo bani. Tableau prophétique ça veut dire donc mobimba na yo. Bon ba makamne za ko bombama. Ndenge ba prophète ba sakolaka. Donc ayebisanga vie na yo. Pona mega un peu ko banda ko sakola pona vie na yo. Mais asenga ngo pa mutu mususu. Ake ko senga ngo pa ya prophète mususu. Siko aokende ko senga ngo bongo na intérêt nini. Ozomona sika église nzambe zo kokende. Donc ba pesio moi aussi comme église ya nzambe. O garder yango, o zo soigner yango. Yo komi na kati ya ba tableau prophétique wana. Ndeko wana zo sanga bi na bilonga ba ndeko na yeza wana. Ah bon. Il y a eu mon pasteur. Na bilongi ya bana ya église eza wana. Azo ezala ka ndimaka yo. Yango ezala donc un grand prophète. Donc prophétie de temps ou prophétie roya ali aba yo nzamba la kisingai alors que on sait pas na été. Pas na été. Donc il y a les premiers années papa. Le ko la lata ba titre ba prophète. Il faut le bas. Bendele ko yati. Ah oui. Donc c'est une sakolité. Moi église ndima ezate. Oh prophétie ezaka bisakolité. Hein? Vraie prophétie la parole de Dieu. Bible le dit vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc tant que tu as solo ko yeba ko kangola biso. Donc muto obika la prophétie. Donc c'est pourquoi tu bengi ba pasteur Abimeleki ba libérer l'église ya Nzambe. Ba tika église ya Nzambe. Pas pourquoi imaginer pasteur a senté moi dans la l'église. Pour pas protéger pasteur na bonga Abimeleki. Bazu apesi collaborateur. Apesi collaborateur moi si. Na France papa. Et ça miga na France ça. Na France ça. Ba bombi ngo pepo ni ba protéger roi na bango Abimeleki. Ba yebi ke mabe sali me ba bombi ba bombi roi na bango Abimeleki. Pour quatre évangéliste malbaté, pasteur titulaire y église. Abimarana sert na église. Tant sert azui zemi. Pasteur azui berger mo na église, le quoi na mukanda te. Le quoi la sert waza française. Azui berger wana apesi et pas sert wana. Mais pasteur a yebi que sert wana a na zema 3 mois. Il y a pasteur. Il y a pasteur. Donc berger peut siko le quoi là na ne sika vanda te. Siko pasteur a betelinga kopa bi que non sert wana aza française na sa nini. Akei. Mais au commune à moi si boye, même pas 5 mois, moi c'est libre, moi c'est vimbi déjà. Mais ok déjà berger y mon corps, on va comprendre que moi si on a vu anormalité. C'est qu'il y a un ça ne va pas. Mais moi na botement mo bima pasteur. Mais si go pas protéger car roi na bango. Pour protéger car roi na bango, frère malgré mon relonga moi les a pasteur. Mais moi à l'obéité parce que a protéger Abimeleki.
Mais regardez quand même moi si. Regardez moi si. Ah, chouette, regardez moi si. Na moi na pasteur. Na moi na pasteur. Papa. Yango to senga ba melek ba libérer peuple nzambe. Alors, tout le monde il y a pas prophétie, tableau prophétique, il faut alors, et le Kouana, et ça là, avant que non, côté kuna, ce qui prophétie Zali, tout le monde a battu qui makambangu. Côté kuna prophétie Zate, même église en ce qui est en dengeni, au monde a monté. Même ce baté à Kalwana Lola, Moutazate, mais côté la prophétie Baza, et ça, mais le problème aujourd'hui, est-ce que existe-t-il des grandes églises avec des prophéties Yamalonga? Papa, ngai na répondre au côté pour la prophétie. Ngai na un ministère prophétique. Je suis une prophétesse. Mais na terre ba na nzambe mingi, au moins lelo batu mususu pe o bazo kende conduire basala nzambe na rien eza bandimi. D'accord. Eza biso moko bandimi pe. Pona nini? Parce que mon ndimi soka kayoki ke mutu ana sakolaka. Papa ba aussi biso kisi hein. Parce que ngai moko na vivra ngo. O prophétiser pona mutu. Donc mutu ana akomo linga alobiso maloba oyo okoko lobate. Oya linga yo kana mnoko. Donc il faut à tout moment tant où il y a bengi il faut prophétiser pona ye. Mais or que nzamba loba na temps na ye. To confond pe un na pe nzamba lobi na été. Mais silence en nzamba za absence na été. D'accord. Donc il sait pas dit ce qui mutu a prophétisé té yango moni sikoyo ba to baza na maîtrise té. O ba na maîtrise ba kamwa nzambe té yango moni ba okende tellement na mileta grade ya pasteur ya prophète. Donc tant que message exacté or que ngai na ba eloko moko na ministère prophétique mais na sala effort ya ko luka ko travailler mingi parole. Côté à batu mingi le banzambe parce que prophétie parle c'est le banzambe. Parce que même na parole nako élever thème moko dans l'église na te yango et au coup dans likambo munde comme kaza likambo wana et sungaye ah bateinga prophétie solo yango wana mais sikoyo tellement basala nzambe oh ndeko de baki la fois passé et belé ba na formation te fondement exacté avant la parole te alika ka avant la carte na prophétie avant na 3 versets ana 3 versets na oya tourna autour ya 3 versets ananga donc la yé alingi a prophétiser pour na bato mais si ko lokwa be prophétie exacté non ça nini papa aza prophète ngape na mibenga prophétesse yango na comme ozo ba capture d'écran ya bato non tinde papa gentil papa Jean pesa na tableau prophétique a muto yo na sakola pona mutu oyo mais elo zo comme sangai tableau prophétique wana eza ba fabricant ba moko ou existe na kata ba ministère te papa on ya ministère te mais comme tableau prophétique sous si ko zaka ngai na ebi ngolo ya papa Jean na ebi ngolo grâce ya kati na yo si ko na yeti papa ba photo ya ngoyo ya ba na église papa dimanche na kilt sœur ki ngana ozana kilt papa pesa nga tableau na ye na tindeli photo na ye pa photo ekeiti ngeta ngotali yango za mosala nzambe allez malio pesa nga ke message yebisa ye boye loba na ye boye loba na loba na ye boye allez tant nga na église na prophétie likola sœur wana bi ah prophétesse na biso sakola makasi mais or que prophétie wana photo kenda musika bandeko na hasi bo to ba aventure za na kati église yo kanisi ah ndeko yo fanyi na sima kuna yaka te photo ne kenda kala bayebi yo bien bayebi yo très bien pour assister ba poni au hasard te pour bayebi ke yo yaka na kara bien ya mombamba mamuto efanda kayu a vrai parler nde fanda kitoko donc yo nde faut ba pona o kamo yo mto fanyi na sima nzambala kisinga ser le kalboso mingi za ba ser oli msanga. Ah oui, hein. Ser le kaliboso nzambala kisinga yo kozala millionnaire yo nzambe franchement pesa offrande soki ya babe on nini offrande spéciale soki ndeni action de grâce bon yo kuna ser wana kuna mais wana kuna donc a autre chose boulot donc secrétaire soki ya PDG nini ba ebi salaire n'est bien puisque ba ebi là on a kata dima donc on peut ça dima il y a 200 euros ba ebi ko zo 2000 euros et comme ba ebi pe que aux femme seule sans enfant 2000 euros. Donc, si on fout le loyer à 400 euros, on tire à la 1600. Donc, 1600, c'est belé. Donc, on déco sala keba. Ceux qui vont télémission là-bas, pour quand c'était que ça hasard.
photo no kenda musika ndeka bande ba auto le bawa tableau prophétique ça existe puis on peut se komona ofanya na kata église wana ofanya na kata église wana ko ba pesa prophétie mais tu ne vois rien arriver et loko ko yate puisque wana e wuti na ba cop na bango e wuti na ba cop na bango na lobite ke ya solo ezalate mais belé ya bandeko ba uta Luanda boke ba bandeko nanga lokuta papa oyebi eloko moko na koloba surtout na biso ba maman vraiment tozwa ngolu ya malamu parce que na résurrection à Christ biso to mona ki yango ba papa bazala ki Pierre il fallait tellement muta libosa kende parce que c'est lui qui avait la clé de l'église mais biso basi mutu to telemaka na tongo tozwi ba parfum to kende ko bongisa corps wana eloko wana ba mama toza biso to mona yango mais atambolaki pena mibali o bazalaki ba proche de mibali mais biso basi to kende ko vivre résurrection en Christ mais lelo basi baza na kati na ignorance or que toza ya mutuya vraiment ngolu o tozo wana ya vivre résurrection en Christ et pesa mila mutuya surtout te mais biso basi tozo yango mais lelo basi tozo vivre kati na ignorance na ba lingomba ya Nzambe papa eza mawa lelo ba délivrance à sexe eza kati na ba église maman papa de libala na yo pasteur a 5 il faut coucher na ye pe au mona mwasi ya libala omoni une grande dame ya valeur mais azo kende ko kitia couper na liboso ya pasteur na ye pour la délivrance pour na nini parce que tolingi ko apprendre te tolingi ko tanga bible te papa eloko zo boma biso basi to komisa bible lokola eloko esthétique na basaki na biso ole ya ko vanda ko méditer bible oyo parce que nyonso eza na kati na esika oyo vraiment eloko wana esalaka pasi papa kotala ndenge bazosaka na basi na kati na balingomba nauti komona moko batindelenga photo miko elekaki Nzamba lola pasteur avandi il faut mondimi afuka maliboso ne pas longole basapato papa ta musu mobali no na ndako longola ke chaussure te mais pasteur lokola telemi liboso yo moni yende asukisi to doit idolâtrer na kati na l'église papa to mona makambu te bona nini ngana fukama pona longola pasteur sapato mais ta musu kuti mobali na ya ndako ayebi mbula oya longola mobali ne chaussure te mais l'église osa nyonso ba mama vraiment to lamuka bible ba pesi bible oyo nyonso komama na kati na esika oyo soki ozotanga bible na nsi muto akoyelo pratique mabete bakomi kosaka na biso na bana biso nayebi famille mo kaka na Paris awa bari kosambela na église pasteur azwi na mama na bana azobima na bango nyonso na Paris ndeko moko lela alobi famille na ngai abi famille na ngai to kabwana mpona likambo wana pasteur azobima na mama azwi na bana ya mama na ya basi ba métis mpo nini parce que baza na mwa moyen lokola babana basa moko asala na banque moko asala na SFR mama ye moko aza femme d'affaires akanga bango en otage bango to bimaka na bango ba mama to kende wapi pasteur Abimelech vraiment ba Abimelech ba libérer peuple Nzambe papa ba libérer vraiment souci na biso que ba libérer peuple Nzambe alors ndeko nanti na posé question moko naeba différence nini ezali entre église ya muke na église amnene puisque bato belé pe na moya lelo ba koma abi ngai na koke na église wana ya église ba 3 personnes wana ngai il faut avant de prier faut église à partir à 200 personnes mais différence ni entre église amuke na église amnene pasteur ya danser na faux pasteur expliquer na faux pasteur te église pasteur wana ba petit pasteur wana voilà donc différence ni yo ou cause là puisque bande ba se poser la question nami tout donc écoute ça et doute écoute ça doute tant que cause en église en face non l'église on est à 3 personnes aux kende aux train OK na le Bourget église à 400 personnes église à 800 personnes donc nanga ko expliquer un peu bande ko Rolanda biso baeba qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette église à Munene et qu'est-ce qu'on peut avoir d'un pasteur un grand pasteur voilà. Merci papa pour la question.
na oloba boy eza na pasteur amunene te na sena moyi. Bah oui, mais tu as vu que Jimmy Chouagar, je sais pas, Maurice Cerello, bah, ça va pasteur à Minen. Pasteur c'est bon, il y a donc terrain, on a beau 2000, tant 5000 personnes, bah, ça, il y a zoté, mais ça pasteur à Minen. On a bandé ko ba ndangai ba ko contredire ngate hein. Cause en église amunene le but que oza pasteur amunene. Église nzamba otala quantité mais qualité té. Mais papa n'a pas besoin na action oui. Mais peut-être nzamba sota la qualité et non quantité. Quantité comme ça là par rapport à nombre à bateau. Mais qualité ezali bateau ba fanda na kataliloba. Est-ce que bazo respecter les commandements ya Nzambe? Voilà, est-ce que pasteur azo tambola na bosolo pour nomema lingomba na salut spirituel au Nzambe à apaiser les batouana. Nzambe aza na posa qualité non quantité. Voilà. Nzambe a besoin ya qualité. Voilà, exactement. Aza na besoin ya quantité té. C'est ça mon bobo église lelo. Bible lobi na mukanda na Ephésiens 4:11. Pour le bakeno, ba grand pasteur bazate. Grand pasteur ezate ko na église amunene. Grand pasteur ezate ke o azali buma munene. Grand pasteur ezate ke no o mesurer 2 mètres. 2 mètres to mulai swindeni. Grand pasteur azate ke no o ya voyage ka basara ba voyage belé pam pam. Grand pasteur azawana te. Grand pasteur azapete o donc kuna réseaux sociaux, kuna pe réseaux sociaux comme tout peut azo transmettre le manonga te. Donc grand pasteur. Grand pasteur est Jésus. Grand pasteur est Jésus. Parce que dans Ephésiens 4:11 Jésus-Christ a dit. Moi ça me retourne dans Ephésiens 4:11 pour nous un peu vous expliquer. J'ai lu au nom du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Donc Christ yemoko. Tant bazo ba comme c'est que lokola. Lokola. Donc Christ yemoko mutu a mêlé tous les 5 ministères. Yango mona lelo papa mutu azaki évangéliste comme archbishop. Direct. Mutu azaki évangéliste comme apôtre. Pour ni na omo le évangéliste c'est nini. Exact ministère mo muké. Mutu azaki chante lobby lobby a sauté comme évangéliste. Donc pour le grand pasteur azati Eli azakola nanda. Mais Samuel moi na muké. Bible lobi aola na kati ya temple. 1 Samuel 8:3. Bible lobi azola na kati ya temple na peine ya arche de l'alliance. Si on a la présence ensemble. Samuel. Oh makamsu nzamba azaki ko révéler Samuel. Eli azakona muté. Mais Eli azaki sacrificateur. Donc grand pasteur azati na sena moi. Dans mon grand pasteur azate. Grand pasteur azate Jésus-Christ. Église amunene pe ezate. Parce que Bible le dit et si comme ibale mi satwa sangani yeso saini. De toza yeso za na biso. Amen. Na acha Noé. Combien de personnes bakota? Bazaki 8. Maintenant nous avons bo mokila Lot na Sodome na Gomorrhe. Combien de personnes bakota? Bazaki 4. Maintenant et belé à mokilio bazalaka wana. Donc pour la koloba ke Nzambe a besoin de quantité. Nzambe a besoin de qualité. Parce que ignorance dans le monde de l'eau wana. Bato bazoko ke na ba église pour na nombre ya bato. Bato bazoko kanisa ke église yo na bato belé. Ya mwana d'église yo na Nzambe. Non. Papa to ko luka Nzamba a omi monisa. Et là, on a place wana. Au moins na kati na église yango ba full wana. Bato baza converti baza mukie. Bato tout baza wana ba pagana bagano. Ba converti baza mukie ba yebi Nzambe. Oh vraiment ba accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur baza mukie. Mais pasteur lokola aza muto ba intérêt na yemoko atika bato beka bongo fanda bongo. Aibi ke non de kona ya aibi ni aibi ke wana kutu ane moyibi ane muta ba chèque aibi wana kutu ndia zana muta ba boîte chaque week-end za ba boîte mais le kola ele anga moi 1 franc nanga pasteur azuye côté bolobi to lobi ke ba pasteur amnene bazate parce que papa lelo ba titre leki mingi papa lelo ba titre leki mingi ngana grand OK
évangile a tout à l'heure là, Christ est mon grand pasteur. Parce que balobi il s'est déversé en 5 ministères. Abi na sali ba misus lokola ba misus lokola. Mais lelo o tozo mona ba titre l'équipe papa. Ya on na sexa ginde komoko miko l'équipe ngalobi bi loko bo pesa ba kombo mukolo ngai na obong sa kombo na dictionnaire no mi tia. Bo lukela on mona ngoti. Po ba kombo l'équipe papa. Ba kombo l'équipe. Bakombo l'équipe trop. Batu balingi ba honneur et l'équipe mingi. Oui, grand pasteur a été ministère amuni les alités. Mais toza na ba ancien. Ba ancien bazali. Ba ko evre til la kat na œuvre en Zambie. Neti ngana ko tema lo libosa pasteur Coutinho. Na yebi ke aza ancien. Malgré na ye na sima na ye, mais na opese respect parce que aza ancien. Po aza ko evre til la kat na œuvre en Zambie. Donc, tu devons avoir respect wana. Mais ba titre wana papa et leki. Ngai na expérience à ministère. Papa, nzamba ko bimisa mutu lelo. A tombolie ko leka yo mutu o sala santa na mama nzambe. Pe mutu wana ye lelo a épaté. A sali ba bikamo ta musuyo pe ancien sala ngoti. Yango moni makambu oyo bazo boma na ngo lelo yango wana. Mais la garantie, ce qui mémoire dans les malamu na quatre églises primitives, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de bishop, il y avait que des anciens. Et les anciens, ce sont eux qui étaient appelés à apporter la parole de Dieu. Avant d'être quoi que ce soit, tout le monde est ancien. C'est ça. Il y a un moment de stérilité. Et Bible lobby, tant où Abimelech a gagné Moïse à prendre en otage. Nzamba frappé, Ndako Abimelech, l'instérilité. Il y a un vivre dans l'église. Normalement, l'église fait dans 5 ministères. Mais l'église à l'élo, c'est moi comme on peut la fois n'y attaque. Donc, dans l'église à l'élo, on a un pasteur, soit un prophète, prophète, soit un docteur, docteur. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a une jalousie. Parce que ceux qui a consacré un titre na ministère wanango au dominé. Il y a un moment où il y a l'église, au bout de 4 bergers dans l'église. Mais sur la Hollande, les bergers ne sont 4 wana. Parce que d'ailleurs berger, quand on parle d'un berger c'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur parce que Asa Mbate li pate, Asa pasteur. Il y a un moment au coup de berger 1 2 3 4. Mais berger c'est un pasteur maman. Tant ils ont consacré ba berger. Est-ce que dans la Bible, ministère berger ça. Mais Moutouana a un titre naïe. Moutouana a un ministère on dit ma bengaye. Mais pour au kangaï dans au étouffé au consacré berger l'église. Moussou ça consacré Moutou a consacré berger ngala tuniye. C'est bien que la Bible Moussa Nzambe Marambo Sali a consacré berger. Berger na a communani a quelqu'un berger. A quelqu'un berger a consacré berger. Oh, tout le temps, il y a 5 ministères. C'est ça. Tant que bébé n'a berger, il y a moi qui suis dans le commissaire. Donc, il y a un nom dans le batitre. Batitre, il y a un nom dans le commissaire qui est berger. Ah oui, il y a un nom dans le commissaire parce que le berger est dans la Bible. Ben Zamba est bien. Alors, Bandeko, dans un titre comme Kende, dans Soukaya. Émission Absolelo, Tozalaki Bongo, na Maman Sandra qui est à ma droite, na évangéliste Timba Oyo Bandeko, Tozako présenté dans Bongo émission, il y a la deuxième bête. Deuxième bête, Ndebinomo Boyebiango est tiré du livre d'Apocalypse 13:13. Pour la roquette, c'est que bandeko onyo so baleka liboso na bino po ba porter bino parole nyonso baza ya nzambe te boke ba bandeko na ngai ba foyer et panzani bana na ba para ba bendana donc voilà ba makambo ekoti ebele plus que tango tozali ko sambela l'église catholique lelo yemo pasteur azamo kaboli azali azo jouer des rôles azali pyromane a tiré une moto, après il m'a commis sous pompier pour avoir ma moto. Donc il fait les deux. Bon, que babande qu'on a, il n'y a soit les arats que tant bakabwani comme ça, n'a eu contrôle. Il y a mon na moko, mais bon, que bah, on a surtout ça na Oisika avec maman Sandra, na évangéliste Timba,
pour Sabino sur la base de la parole de Dieu, de manière à ce que vraiment tout partager Oyo Nzambe alingi tozala ponaye. Voilà. Donc moi Liloba Suka, Maman Sandra pour la retour na biso. Liloba Suka papa ya solo merci pour na maloba. Vraiment mission na biso ezali kozongisa bana Nzambe na nzela. Vraiment yon ndeko oyo zui occasion la na biso na mission oyo. Conseil nga na ko pesa na bandeko na ngai to yeba kotanga makomi na Nzambe. Parce que les lois sont qui te ont bunga les lois parce que tant ma commune en Zambéti. Bible le bina biso ma commune en Zambéti biso si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Bo senga nyoso bo senga na pesa bino. Il faut que no biso to ou me la carte na makona Nzambe mais to ou me na makola pasteur basé à solo. Maloba na Nzambe alobi maloba nanga evanda kati na bino bosenga obo senga pesa mela bino mais lelo biso to ngo vanta maloba na Nzambe te surtout likambu ya ba prophétie papa mabala lelo eza kokufa likoa prophétie mama outana mobali na ona pasi mobali wana aloka kayote mais lelo ye parce que pasteur alingi azwa contrôle na yo po ayebi ko sala ba faire pasteur wana mobali wana azandoki mobali wana famille na eba tia eboye mobali wana bombala na koboma yo obota mbala na bana 5 aboma yo te aboma pe bana te aboma mwana moko te okufela mwana moko te mais à cause ya prophétie opandi foyer na yo libale kufi vraiment bandeko bo bimaka na ignorance conseil nga na opesa bana Nzambe tonyo kwa mingi bakangi biso en captivité mingi pa basala Nzambe papa. Comment na kat na prison ba serviteur de Dieu. Au moins moi mutu olia banga Nzambe mais a banga pasteur. Na kuta na ser moko na feti papa. Azomela masanga. Tanga mona pasteur na ye a longola nini. Na tunyenga binae olongoli empoani o pasteur na biso akoti. Sans savoir que mon pasteur abeta Jack Daniel. Na bine o azali kolo. Oyo Bible lobi amona ka fourmi ata na kati na zelu na molili. Nzambo azali kolo Bible lobi amona ka fourmi na kati na zelu na molili azomona ondengo mela masangana obangi ete mais pasteur o lobi okufa okota na morgue babele bakunde neti yo obangi olongoli masanga papa bana Nzambe bana kati na ignorance pe ba pasteur abimeleki bakangi bana Nzambe na otage pona nini parce que botali saka bana Nzambe oana komba yo zana bitumba mama bavandi so na bitumba bando vanda na église wana yo zala ka esprit de mort elanda ko na sima bitumba famille bakanga na notage donc parce que ayebi ke soki alobi na oke okopamba malobi okim église yo faut zala ka na combat yo esprit de mort elanda ko na sima omoni famille na yo soki ka boye bakanga na notage donc ils sont construit salaire na fin du mois pasteur 500 pasteur costume na sala action de grâce po te Nzambe nde muta batelaka bitumba famille Joseph bateka ka de konaye babwaka ina libulu bateki ye mais eska kenda ka bimaka roi famille to famille te soki ba combattre yo soki Nzambe alobi le ba moko te po na yo muto simba vino zate mutu azaka na liloba suka na vie ya bato eza Nzambe vraiment bana Nzambe to bimankat na ignorance soko luki Nzambe okangami na Nzambe oya solo mama quelque soit bitumba yango ya famille bandoka famille na yo ba yo fuka ba ndenge bandoka ya Joseph ba fuka mali boso na ye ba bosa ni ke alota ka ndoto alobaka na moni banjete na moni na biloko na bino ngumba melanga mais mukolo bakuta na Joseph bafuka maka liboso na ye bayeba te accomplissement prophétie vraiment ce qu'on a la promesse à Nzambe que Nzamba benga yo Nzamba apona yo na vie na yo mama ata bitumba ngo telemi ndeko nanga okufa te ata babundisi yo mais bakoboma yo te parce que ozana Nzambe vraiment pas droit de mana ignorance. Merci beaucoup maman Moseka. Alors, papa, tous à la moukouse pour tant on a vu ce pour aussi sa émission. Alors, Yolobine Nini, par rapport à Onyosto, Tcholoba, Abraham, Sarah, na Abimelech. Papa, merci pour la parole. Nakoba Boumoni, Abimelech, tant qu'il y a quelqu'un qui moi aussi à Sarah notage. Mais tant qu'il y a un moment à libérer moi aussi à ça. Moi aussi il y a Abraham à libérer.
c'est pourquoi nous sommes dans le pasteur Abimelech. Donc, va libérer l'église en Zambie. Ce qui Abraham appelle ça qui Sarah, dans ma boucle Abimelech, et ça qui dépose sa caranaïe. Et ça qui peut préparer. Mais aujourd'hui, nous avons appelé cette église naïe. Dans ma boucle, il y a basali naïe, soi-disant. Mais l'église est comme il y a Kosakana. L'église est comme il y a intérêt. L'église est comme il y a loco et comme loco la entreprise na bango. L'église est comme il y a loco bango Kosakana. Donc, et ça, et Seigneli ko libérer le peuple en Zambie. Parce que même Abimelech, tant que vous en Zambie, aïe ko gagne l'Abraham, Abime pourquoi ça la kiboui. Yo yeba que moi je suis azaki ya yo. Waki ko pese na maboko na ngai pona ni. Zo moi si na yo bima na mboka sa ni kende. Papa be église a bien allé. Sur 100 églises, Torozala en 90%. Yamabe 10 Yamalam 90% pour les Français. Donc 18 ils Yamalam. Donc il faut que libérer le peuple en Zambie Koloba. Abimelech kutu roi. Oyo zaki ya mtema mabe. Roi oyo akangaki mo c'est Abraham libéraki. Et bon pourquoi pas biso ba sal dans Zambie. Donc bah autres aussi en Zambie na bien été. Conseil na kopé ça, il faut que libérer le peuple en Zambie. Peuple en a besoin amuna loboko en Zambie. Peuple en a besoin ya ko préparer pour na ko kende na royaume de ciel. Donc Abimelech alagi lokola ningi dozolo baké deuxième phase na kati ya église azalo lokola ndenge Apocalypse ezokoloba. Deuxième bête. Na Apocalypse 13 verset 13. Deuxième bête. Pourtant Abraham a repris ça et moi aussi à mon roi de malam. Mais na simanaye Abimelech a bombagi face à dragon. Donc et Seigneur ko libérer peuple en Zambie. Alors bino bande ko balandi to komina suka yango na biso na moya lelo to zaki bongo na mama Sandra Moseka à ma droite et à ma gauche to za bongo na évangéliste Ntimba. Merci beaucoup Bandeko pour la disponibilité na bino, disponibilité tango boche vraiment pour être Bandeko bazwa oya mke Nzambe atie kati na bino pour na kokebisa bango na kotambola na kati ba mangomba. Voilà donc tokomi bongo mbalasima na kanti tokolobela lisolo moko oyo eleki na Belgique oyo tokotanga komba passer tendenge tolobaki kaka mama Sandra papa donc tokotanga kombote ya ba pasteur tozana te pona ko nuire ba ministre tamsusu pe kozala ndeko wana bungaki mais akozonga sur les droits chemin ndeko wana msala nezanini azali passer à voyager ka trop mais na kati ya nzelane ya ba voyage azwaka mobilité azwaka mwana te azwaka basi ya bato metoko yeba eloko nini elekaka na nini wana ezala Kinshasa ezala Allemagne ezala France ye ezaka basi ya bato nde achaka na kati ya nini wana ebimisa bitumba ya kosana te na Bruxelles na kati ya magasin bakanga passer bon totiki bino na posa et comme mbalasima. Merci beaucoup Bandeko. Vous êtes toujours fidèle na Erotech TV et puis à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup. À Pambola Pébino. Bye bye. Bye.